Je suis coach de Meonyang Mukusi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager mais massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je reviens encore vers vous parce que na prometa kibino que naza de retour et que dans ces nous quelques éléments, histoire de parler de tout ce qu'il y a sur la toile, maramnengenini et zokoleka. Mes dernières apparitions, tozaki ko betali solo, yamatango ekwela kibiso sur internet na suraki wana. Mais vous avez constaté mon absence na matanga na zalakite. Bo mituni certainement que na kenda ki wapi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mon absence et pourquoi dans cette émission parce que il y a des choses attends nande na zakite physiquement na matanga mais il y a des choses qui se sont passées au senga biso to fongola misu. Boy ba que na matanga oyo to se sentir abandonné na biso moko soutien et zalakite et des ordres de l'équipe ebele. Il faut tout de la moussa li sous dossier oyo pas pour na lobela moué mais pour na lobela ba o batikali na bomoi mais avant na kota na mozindo il y a élément d'absence mon kolo alelo na ko loba merci na ba sponsor na ngai Majabu Gospel n'est-ce pas, merci beaucoup ce grand label Majabu Holding, merci pour la confiance cher partenaire. Tozo rappeler li sous que ba candidat na biso ya Majabu talent na minute oyo baza en studio bazo ko enregistrer ba single na bango parce que ba signer qui va contrat de production bazo ko enregistrer ba single na bango et kalamingité et kozala sur le marché en dehors ya wana Majabu Gospel ezali label n'est-ce pas, il y a ba artiste gospel et kalamingité pe ba artiste o ba signer déjà comme artiste gospel directement en dehors ya ba ba sai Majabu talent bango pe ba album na bango et kozala sur le marché. Page Instagram na biso Majabu Gospel ezaki sous disponible te boza komi tout na menini komaki page wana ezwaki moi souci et na minute to koloba zongi. Donc bon bandesko ko zongi la pena ko zoba information na biso à temps réel na Majabu Gospel Instagram, Majabu Gospel Facebook pe na chaîne YouTube na biso Majabu Gospel. Donc et si ka ya sûr ya ko zoba information vrai na oyetali Majabu Gospel to pe Majabu Holding eza kaka na ba réseaux sociaux na biso to pe na ba chaîne partenaire oyo to ba page partenaire o peut-être Majabu plus tard ako linga ko afficher les biso parce que na ngonga oyo Majabu banda concours Majabu talent et silaki yena ba chaîne partenaire na ba page partenaire basé sur na contraté parce que ba contenu est sur le marché té. Mais dès que ba activité kozonga ba chaîne partenaire oyo Majabu ko s'afficher na bango ndé en dehors ya ba réseaux sociaux à Majabu directement ndé bisika bo banda kozwa ba information ya sur pe ya vrai olingo soutenir ba candidat ya Majabu Gospel kende ko tala ba biloko na bango nyonso o ezali poster na YouTube partager ba lien pour inciter batou li sousou ba kotala. OK, ça va faire toujours plaisir comme on a que bisomo na kata communauté plutôt tozo ko encourager tozo ko soutenir œuvre de Dieu oyo surtout ezoko ke na sens ya ko prôner ba valeur et pour na pe ko tombo la combo na nzambe, n'est-ce pas? Alors merci na ambassadeur communication. Oza na société na yo, oza na besoin mutu a aider yo. Oza na besoin conseil nini na ko investir mbongo na ngai. Na sala na nini, na créer business nini. Na zone entreprise na ngai. Na zone na besoin ba stratégie marketing, na besoin ba stratégie nini na ko kolisa business na ngai. Nini na okendeli su musika na zone besoin ba agent. Mais na zone na responsabilité na directement te pour na ko kolandela te na besoin société moko epesa nga ba agent pour que nga na kokasko ko futa ka société ba mo ba kipe ba agent na mo mais ba mo ba landelela nga misala na nga. Toza wana na ambassadeur communication. Oza na besoin plan marketing pour société na wekene musika. Toza na ambassadeur communication. Eza équipe moko sérieux. Oza na besoin ba hôtesse. Oza na besoin ya ba agent de terrain.
on a besoin ya batu ba travailler audiovisuel, ba ça lelo ba logo ba affiche, ba ça lelo habillage ya société na yo to ya chaîne na yo, ba nyonso ambassadeur communication et salaka yango. Alors ndeko benga ambassadeur communication na numéro na ngai ya demeure officielle eza affiché wana, nga na roté en contact na bango directement to pe komi ambassadeur 30 na Instagram na bango kota la to Instagram na bango eza page te o soki pe ya ba publicité soki nini te baza entreprise, donc il faut recontacter bango par Instagram et basali kaka page pour un moyen de contact mais ko benga ba partir à numéro na nga na roté en contact na bango ba maman na biso boza na souci ko concevoir 2022 faut mwana lela mwana botama ba produit na biso ya fertilité o ezo sunga ba maman ba bota avec Maliane eza déjà disponible à $23 seulement. Et si vous avez besoin pour moi mobimba, vous avez 3 sachets. Vous avez biso et 3 sachets, on a dans encore $23. Et vous avez na perle na biso pour rétrécir, c'est à bassi, ozo kami poussa, ba perte blanche à salité, ba solo tout ça na $35. Ba perle na biso ezali, vous avez biloko ebele ba gel intime ya mibali, ba thé de fertilité pe ya mibali pour même besoin pe bazaka. Ne ba problème à conception, biloko nyonso etali hygiène intime ezana www.maliane.com ou bien au bengi na numéro na nga ya demeure officielle na kotia bino en contact na Maliane. Biso Maliane ezwami na kati ya Canada. Maliane ezwami na kati ya Canada. Toza pe na ba ceinture ya kokondisa libumu, toza na biloko ebele na Maliane. Donc benga biso pour passer commande na yo. Numéro na biso na demeure officielle yango wana. Ndeko oyoka kate ndeko yoka. ACM Business mokili mobimba la bieur excellent. Kende na page ya ACM Business mokili mokuta ba nouveauté ya bilambe komi topé soko lingo passer commande ya robe ya mariage, topé ya mariage civil. En tout cas komelanga na numéro na ngai na kotia opa en contact na ACM Business mokili mobimba. Ndebo eskoto bandi kokota na mama ya likamu na biso oui. Soko ozali blogueur, oza influenceur, oza youtubeur, il faut za la peine à placement de produits, il faut za la peine à moi ba sponsor. Bande komo ba ksame belé parce que toza kana besoin na bino po o tozo zo pe ko ute pa na bino et échange de service, biso to PC publicité na yo, biso to gagner pe moi le meilleur et ça li biso pe kaka bien. Au lito lobela ba produit na ko zanga te ko contacter biso numéro yango wana. Bande ko émission oyo ko za penza mulai mingi te. Ndeko na biso Angelica azaki moko bapandisa ngona lobela ki yango mingi na réseaux sociaux. Ndeko akufi liwa ya brusque. Akendaki kobota asale hémorragie liwa ememie que son âme repose en paix. Nungu elekaki mingongo etombama ki bato koswana baswani bato ba règlement de compte basali ba règlement de compte. Question motu ezali toyeba. Tokangi nini na mitu na biso par rapport à liwa ya Angelica. To noter nini na mitu na biso par rapport ya liwa ya Angelica. Nazaki na baninga o bazako otambola pona moi likambo etali organisation. Namoni moi ba proposition et salami de gauche à droite, moi makanisier tout ça neti ndenge ni otoza nango atiki bana tolingaki ke na mbongo to kotiser peut-être moi mususu eleka poto koka kofuta pour que kopesa ta enveloppe pona kokipe bana tozaki na besoin ta moi mususu eleka poto koka osala ta boye. Mais sikoyo fona kokunda nanu ebembi. Mais bana batikali to otikela bango nini moi mituna wana ezalaki. Kasi na rappeler biso nyonso bandeko. Bandeko nyonso bavandaki na kiti po basala organisation ya matanga bazali baninga ya Angelica proche boye lisusu te. Parce que ndeko na biso a mwasi na bangonga na ya suka avant longo na mokili akomaki plus muninga ya bandeko na biso bazwami na mikili ya poto. Na Kishasa awe komaki kaka penza ya bongo bongo me na bato ebele ya Kishasa bazaki lisu boye te. Toyebi biso nyonso be mission nini asalaki ya suka. Mais na souci ya kibomoto na ya kibomama bato ebele basanketaki kotala bana batikali mama na yatikala na bana toyebi que famille na ye kokipe pe ba bien mwanda mwatika ke kokipe mais vie eza tellement moulai pona bana neti wa uti ko botama azana nu bébé 5 10 15 20 ans plus tard toyebi te nini nzamba azoko réserver les biso mais moi muke bandeko basangisi bakanisi na mitu na bango ezalaki wana liwa Angelica était batu nini nga était ngebeli. J'espère que binope était binebeli. Nalina lobani. To fandi bandeko to komo kanisa ko cotiser mukie auto pesaki. Namoni ba montant et bini internet.
batu babimisi ba chiffre namoni batu ba osilika bomoni désordre bosali bolakisi kaka kati na bino na ko rappeler biso que ndeko to bande kolela ye bazaki ne ndeko mo ya bongo ye bazaki ndeko matière ndeko ko bimisa ba liste ya ko bimisa ba voice na ba capture donc soki ezaki pe mutu mususu ye palinga ka bimisa o esalami esi esalami eza problème te mais namoni batu bazui courage à comparer contribution à matanga mbongo lo meya batiaka matanga ba comparer kango te parce que batu neko nyonso batiaka ata 10 francs bazaka obligé te soko tuni mutu mususu o ope apesa ka ba olie ba mbongo ne ba million olie ba mbongo ne ba million po ani opesi montant neza mukie mais même batu ngo ba liaka ba mbongo ne ba million wana est-ce que na bangonga suka bazaleka baninga nini ya bango ya loba na basuka na ye oyo ko motiver bon ba contribuer pour na olakisa bino que côté ya kibo moto nde sala kipo ba pesa mais ce qui fait que to zongela o to benga na français ba affinité ezaki lisuté alors ngai na respecter geste mutu nyonso sali na kati ya matanga parce que batu musu ba contribuer bazala baninga na baninga na ete ba misusu na suka yemoka lobi na volontairement en ame conscience na ndenge na lobi na ba mabe akoti ba makambo na bango ke na ngona ndenge ya mabe to ko sala mo we reproche te mais en réalité donc to respecter pe to lobi merci na bandeko nyonso ba contribuer aki ezala po ba mona katie ezala na mutema malamu au moins ba geste salami na o apesi 5 francs aza muta ko négliger te parce que akoka ne pe ko pesa te poso to tuni motivation ni ne koka ko pousser yo pesa ezaki te pour les mususu na bandenga basuka boy bazaki suna malamu penza bazaki pepe peut-être proche pe makasti neti ngai au nom de quoi na koko tiata contribution mais na tie ngane tozaki baninga nini yanga ya malamu alobaka relation ni tozaka na aklashanga te to luka vidéo bozomona mais totali kibo moto na kibo mama esali nde tolobite de quoi tiki biso to sanini totia donc mutu ko négliger azate parce que na kati ya $100 so $20 na kati ya 100 pour to ko ça $100 na kati ya $80 so $20 ezangi to ko ça jamais $100 donc même un franc o donc so to pesa ki $99 et que mutu mo ya ches 1 wana ezaki important pour to ko ça chiffre rond donc monga mutu nyonso ezaki na utilité nango jouer rôle nango nga na obi merci na Bunez na Tanya Mabedi na Grace Temo na Kevin Pandaleke chumaka kenaki Angola na eseno na moni nyonso na ba résiba za to pe bandeko nyonso bazaki na kati ya groupe comme ça bango que au moins bo sali o bokokaki ko sala eza extraté mais ça quelque chose parce que ce qui t'obite total la réalité à milieu auto vandi internet batu ba telema ba salela o boye pona matanga na yo eza ko féliciter nga na tirer chapeau nanga nanga kutu na koka ko se retrouver ta na matanga wana te batu bele bazao kamwanga yo soke sani kuna mais nga na se retrouver wana na silicity na suka te santé ezwaki kokoso mais nga na pesi bato bakendeti na suka merci bandeko ba yimi na komba mo we nga na condamner bango te po ezaka passe eza po akufinde tozolinga te koloba mais soka za na bomo mpenga tolérer bilo mususu azate mais o esi salami soki to monika saki biso passe ya tiki seke biso bato to tikali na bomo to sala pe baninga ba passe mo boite OK soki biso pe to kei batika pe koloba na sima na biso eza mabe kozala pire d'achoppement pour na baninga même Bible epekisi yango. Oui, bandeko, Bible pexi cause la pierre d'achoppement pour na baninga. C'est ça. Parce que na moni bandeko ba oyima. Asala kanga boye, azongisela kanga boye. Eza malamu ko démontrer ko zaki peine, ko démontrer ko yoka ki pe pasi. Que yo pozaki humaine, que pasi wane tikali yo. Eza malamu ko l'accès yango. Mais les sons ni tiré. Les sons to tirer ça que biso pe bayo to tikali to éviter ko sa baninga ba pasi moko boye o que lobi pe to éviter ngona biso ndenge nini ko kokela au moins ka we pam to kei o tiki baninga na ba pota mo bo réparer te et comme na simaliwa na yo batu ba komo ima tala kaka ndenge yo yimi na liwa na e est-ce que yo so OK batu ba vandi ba o ima lolengi wana sur yo ko sepela nango mutu aza bon mwenza y enquêter koleka mutu akufi
yeku ya yesu ki wano ebite mawanzambe ko komela na ngonga nini mais yo tikali aux opportunités à corriger soko se corriger te o bakisa mabe soko se corriger te o bakisa mabe alors to bakisa te lokola liwe ya muninga ba oya saki na suka o ba linga te to loba et choqué biso ba eto tikali to corriger. Pourquoi je vous dis ça? Bande kona beta no secret moko botala matanga ndenge leki boki mama Denise boki abeda chou boki mama Olive boyebi ke zako sana soniko kanisa ke est-ce que toko beta ta porte ya boss moko boite to ke lela ta 100 euros pour famille senga ki aide. Mais biso toko linga to kunda muto azaki peut-être mon panzisango entre guillemets na honneur mais to beta porte nan na réputation nini muto akufi CV na eza nini soto koti na chaîne to kutamba mususu mama Denise amatisela ki na bimbala mususu maman Olive kutu biso soto yebi ba belle vie pai ba mo passer ti maman Olive pour no kote pa na lem so ko benga belle vie to sila ka bande ko wana ya basi mais soto koti na chaîne to kutu émission nini ba tu songolo pakala ba entreprise songolo pakala o abeda chou o mutubo siko c'est vrai que zali kamwa liwa ba tu ba za censé koyoka mawa mais motivation nini mutako zala na opo na yonde koyo tikali na bomoi to ti mowe ipembeni yango na marche na biso na mikolo na mokolo il faut zala bien parce que na sima na yo soko kufie batu baza na mawa ya solo ya olelo eza ba matanga batu mso esalama bo mutu mo akufi boye batu bake lukate batu wana e batanga ba kombo wana ba kondi wana baye ba biso ba mo ba komo luka me journaliste moko akufi awo ndeko mo théâtre akufi awo non s'il vous plaît za o samsani malamu ngana moni na mao na zana na motema na en tant qu'humain en tant que mutu nati a paix contribution na paix ça paix moi enveloppe nanga rien qu'à cause ya comportement na yo na ndengo zo sela musala malamu ndeko sala que créer ma wana mitema ba luka ba tinda ta quelque chose pour pas participer na matanga na yo. Mais est-ce que biso bato to tika na bomo moui ya sia ke asala ke asala ke za mabe ya malamu nzambe na ke juger mais biso bato tikali est-ce que biso on est digne de se regarder face à un miroir? Est-ce que biso bato to tikali lelo na ko bela maladie mobwe naza sûr que maman Denise Nyakero ako yoka ka sango que fi wana sala bémission na français akazuli kama na tindela quelque chose? Est-ce que maman Olive ako kata mawana ponanga ndenge biso to kendaka 100 000 na matanga bato ya théâtre? Combien de bato ya théâtre be matango biso to contribuer à défendre na matanga bato ya théâtre? Combien de bato ya théâtre va contribuer na matango? Combien? Ba relation na biso eza nini na bato? Comment les gens nous regardent? Même les politiciens, on est vu comme une poubelle, on est vu comme un trou perdu, un trou sale où on peut même pas passer à côté. Bande comme ça ba hotel la biso na musika bana wana internet bato ba dérapage moko na banga kufi ndenge zakaka muto ya théâtre abeli makasi ya koti hôpital. Est-ce que pena tozane sika obeta porte bato ya théâtre écoute bakenda na ministère ya culture? Est-ce que biso togo ke luka son excellence Patrick Mouyaya soki tozwi likama na internet toza digne ya hotel ma ke luka son excellence Patrick Mouyaya ko ba papa moko na biso mopandisa ngwa kufi? Est-ce que uta calcula kata internet? Est-ce que tala kabiso kutata muto ateva ko salango ba mama nana boduga ba mama noela madinga ba ko salango? Mais est-ce que biso bato internet to ko poussa na ta na ministère wana to ba pandisa ngo ya nini? To ba pandisa ngo ya nini? Est-ce que lelo soto kweli likama muto ko assister biso matanga na biso to mona ka succès bi succès to na ngo ya bato ya diaspora auto beta kayo alembi oka mutu pasi au s'ennuyer olinga se distraire abo malaire
parce que ça sona kayu musuna pourquoi bango de batala abiso succès na biso eza ya bango en grande majorité. Mais boye banani batalaka journal télévisé, boye banani batalaka journal télévisé, boye banani batalaka ba bibi kapinga. Musala na biso to ça na internet. Si même nous voulons aller pour se plaindre chez le ministre, son excellence Patrick Mouya to loba papa, bo ki pepe biso o tout na biso bo sala ani. To bimsa matière ba via bato. To exposa ba via bato. Ba blogueur rebelle international ba sala ngo. Azu dossier mo yo analyser yo pe sa vie na. Mais la manière nini biso sala. De quelle manière? Comment nous présentons les problèmes des autres? Comment nous ramenons les histoires? Comment nous analysons? Biso kuto atato sala ataka ba analyse. Non to koma na niveau fingate. Mais bo yebi ba ndeko ba kenda na ngoma, c'est-à-dire que neti nga bono na koma na niveau fingate. Nga ikutu. Mais bo bi poani ba otala ngate ba oyamba ngate parce que ko fi obi ba bi soma be ne indisposa makasi. Okoza na sur la galette awa mais so fou le leki e bomina sur la galette. C'est-à-dire tokoza tozata moi 3 4 batangi biso tana misapi to sala ata moi musala ata quand même assez raisonnable. Mais tellement bato polluer bazé belé puis bato pe baza po bazo polluer internet baza ata na Kinshasa. Solo mabezo utande na poto. Bangone bazo ko couvrir biso. Bato Kinshasa po le ba fongola miso ba lo batin. Bato poto bazo sa makamna ba na ndinga mabe. Ba maman apandisa nga poto bazo sa musana ndinga mabe. Baza à la base de l'effet que tozo finga biso to sa musa malam parce que biso awa nde toza na ngo besoin. Lika manger lika sami na Kinshasa. Tant manger lika zui besoin d'aide. A comment on va sur téléphone ba benga. Banda matang Angelique banditi na nde sili muninga neni afuteli avion akiti. Muta futeli avion azate kabisika bazaki ba obenga kana ba live. Mais biso na Kinshasa. Ngali lelo so na zui faiblesse na kwe. Na obenga Thierry Mumbaya, na obenga Barezi Baza, na obenga Frank Stemai, na obenga Vincent Chiwiz. Pourquoi toi na Kinshasa? Mais comment est-ce qu'on se laisser dominer? C'est vrai que départ l'internet est qui m'a bé. Mais même Moutongo a l'accès à tout démarrer. Karine, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Parce que bien bon le makambo e banda na Karine, donc biso to banda ko télémé la Karine. Bo pesa na bisoni. Bo Karine to télémé ti Karine ba tika. Akomi nani lelo. Bato bazui relève ya makambo eza banani. Et Karine a tiki fa ki pe changement kota. Kota ta n'époque ba Karine ngo to lo ba vérité. N'époque ba Karine ngo ezali coopération ya même vita poids. Karine okeluka ba papa Hervé na okeluka héritier na e. Au délai ba clash. Mais bazako ça ba soka vandeli musicien promotion Karine ando ça na gare centrale. Bino te venu amune bo salaka. Yazaka fingi a clasher na beti tantine Fanny mais soit vandi na kita tchemiko ando tuna mituna. Tango tuna mituna. Invité on peut ça ba réponse écrit pe ba scandale et c'est pe ba baise écrit à l'époque ils avaient pe matière. Bino de bozavo à l'époque bozavo c'est la ba analyse. Te bo comme une lenga ba analyse autant biso to yet. Na biso ba tuto yena makambo ba analyse okutu makasi. Bino boke na on a niveau ma finga. Mais ba Karine bazo vendre ça ba invité ba otchani ko ba otuna ba mituna. Opération Yamba peut inviter, créer contenu, l'OBA. Et ceux qui ont analysé, banana introduction, développement et puis conclusion. Zala na suite logique. Moi, on peut aussi faire des vidéos péké, maman poto benga pété. Bino mo bolo bande bandeti na suka. Nga na sala ba émission na nga mono na analyser na introduire, na développer puis na conclure ensuite na fongoli téléphone. Combien ba sala ngo? O sala analyse o logo si ça t'a fait l'idée noter maman mo apoto bengi o kati mambozolo. Bato akalape bazaki na ba fan. Lelo ba fan, bato ba tap sur internet de ba comment diriger ba chaîne na biso. Parce que l'ingo faire plaisir na groupe de personnes moko o baza virtuel ozo monate parce que baza ba abonné na chaîne loko oza na quête ya ba abonné ozo sala tout et n'importe quoi. Ozo mema mana mu pepe. Ba benga yo to lingo kufa, yo fo sa ka live. O tike ba ka téléphone ba kote ba benga mais ba sa ba chaîne.
Poni bilo baloba on ba vidéo te. Maman ni na poto asalisi matanga na ndaku na bengi baninga bae. Makamo ko te abiso te. To zangi na mutako sunga biso na matanga poto otambwa mabe. Soki balobi bon, OK bosengi mbonga, stoko ta na chaîne en total bande ko sala nini. Boza sur boza la fière ya komona ndenge nini makambo ba vidéo abat. Soki faut pas en Hollande ta ba chaîne na biso ba pour soutenir biso. Boza sûr que boza fière ya ba contenu ba okuta na ba chaîne na biso. Boza sûr. Angélica a fait sa part, elle est partie hein. Mais à cause de ce qui s'est passé pendant son deuil, il est temps que les gens puissent ouvrir leur cerveau, prendre conscience, corriger Moussala Nayo. Commence à te poser cette question. Je suis venu sur Internet, pourquoi? Parce que moi je dis que ça c'est mon business. Donc your business no ezani, au fin à battre. Business no ezani, au détruire ma vie à battre. Business no ezani, ils ont incité à la haine. Business no ezani, moi vous pouvez pas m'aimer, je m'en fiche, hein? Je m'en fous, mais éperdument. Mais mes vidéos ont tout leur sens, hein? Si tu n'es pas suffisamment intellectuel et stable dans la tête, tu ne peux pas suivre demeure officielle. Hein? Parce que je ne fais pas dans les sentiments. Je ne me laisse pas emporter par le vent de la communauté. Mais moi aussi, j'ai des choses à corriger. Même moi, je me suis remis en question. Je me suis dit que j'ai des choses à corriger. Liwa Angélique et Teibinouni. Oh, moutou ba lobi une émission. Ake loba na mawe ibon pona nini te. Mawe yana sepe sa batu yo so tout. Yo so ko loba te pour zo reprocher ne lote yo vandanier. Matiki batuna ba blessure mais bato bazo ko se plaindre pour na mowe wana ba pe ba mi tout na soki pe ba ba kei soki ba ko se plaindre pe pour na ba comportement na bango te. Chacun portera sa croix. Vous pensez que quoi, que tout le monde allait se taire parce qu'Angélica est mort? Sa mort n'efface en rien le mal qu'elle a fait aux gens, mais chacun a sa maturité de gérer les choses. Pendant que les gens sont en train de crier, toi regarde ta vie. Faire des émissions de droit de réponse ne servirait à rien. Bino lelo bosa batu ba leçon de morale sur parce que bozo pesa batu sous conseil mais oh deme no bisa nani kaze azala mama wei bino to pesa batu sous conseil ya batu sous ne eko lekate ba wana to pesa bon conseil te mais ba homme sous ne biso fo pesa bon conseil to pian tu conseil te bino mo bosa na bo trouvons normal ozo respecter muto yo ba mona keso gini yo pe vandanier tant bino mo ya kufi boko mi ko accuser batu indirectement. Ouais, quand tu as lié na kati, bato mouté va babé, bandi ko indexer bato. Bino de bo fongo li robinet. Bino mo so bozena resom ninga bo ngebo vananye. O vandi na nolobi ndeko ngai nde nazaki bo nazako linga ndeko ana mingi. So na fe na ndaku na ngai nazo tinde ya kota sala live. Na s'inquiéter que teke est-ce que ndeko ngo allié? Est-ce que la mouki bien? État de santé na eza ndenge nini? Est-ce que bana na baza bien? Na tuna kata tenga kaka ndeko yo sala live, matière bio, ya ko loba, nzoka muninga za en hôpital. Te kolandela pe ba vie batu na internet ko citer ba blogueur na komiko e ko benga ka banani ko so ba penchant tout ça te. Internet photo sale non pe na ndenge mo boy. Na bino bato botala biso li wa fait servir bino de l'essence. Bon mi koti si kore am d'internet voilà tana ba eni ya solo bo se ki sanga ne bibi no kuté mais bo kenda ko tanga na ba commentaire au moins na mi mona nani oh alors ba na biso ma bébé bo portant au pas cœur bo la tipe mutu mo ayena scandale ne ozotata vérifier to on avait les mains sauté biso ko to ba blogueur to ko lo bata belo ko na ba supposition par rapport à rumeur. Mais yo so lati yango na mutema no pesi yango pe sika bwana ba vite bwana ba problème de ba famille na minote ko ze sika bino pe na simaliwo fo ba ndo vanda pe bolo bati internet fo to ba ndo tala ngo lo kwa ne total la film ne total la novelas ne total la théâtre et ça histoire mo bwel to lekisi to ko mi koti sa makasi bino mo bon te que c'est un voûtement que c'est de la sorcellerie na bato bozotala bwebite so ba simbi ba kisi po ba envoûter bino. Na biso bato botala ka biso to bide so bino pende boa ba noki bozo envoûter biso. Il est temps que chacun puisse réaliser que c'est un environnement toxique. C'est comme de la drogue, ça rend accro. Vous êtes devenus comme des personnes obsédées, vous ne savez plus vous passer des réseaux sociaux. TikTok, un endroit où on fait des vidéos de 30 secondes mais les gens se disputent. Comme des fous. Bah c'est à poto partout. Vie et côté distraction.
vous faites manipuler les uns et les autres. Il y a oyo et servir les sons na bisota na bino. Et biso soki to comme mythique pour emporter na ba fan. Boki botali live ya Angelica. Bomoni batu bati 50 €, 50 €, 50 €, plus de 5000 personnes bati 50 €. Bomoni yango. Bomoni yango. Imagine que ça la caba 5000 vues à Pamba et que c'est 5000 personnes pour te comment on a 50 000 vues. Parce que imagine que 5000 personnes bati 50 €, 50 €. Parce que bah on a un souci now. Est-ce qu'il faut que ça la mambo to sepelisa abato? O ko pesa opinion na yo te, o analyse o pesa vie non, o tikali na position na yo, mais aux rationnel avec une suite logique, o pesi a vie na yo, o développer yango, o lobby ba pour na ba contre. Le pourquoi la réflexion wana na situation wana point. Est ça possible te? Na tuni, est ça possible te? Il est temps de corriger ni sala na biso. Sinon tu se retrouver na ba problème au l'été quoi resuna biso te. Parce que batu ba comment banga biso lokola milimo mabe. Loko milimo wa boka na ba ngulu. Batu azo banga biso. To zangi muto ko soutenir ba to zangi. Le so to beli to na mutu te. Parce que imagine tous les gens fingaka aux problèmes aux on a mo pandisa on a ça là internet congolais le gouvernement congolais pena beaucoup que sunga bande ko na bino YouTube te to sala nini yo yebiso ndeko mo oh yo vandela ki vini za cousine ya première dame to ya premier ministre bato to lobela est to ba vraiment ba famille na bango et puis baza besoin te ya famille mo pour comprendre que to ça les destruction. Il est temps que vous réfléchissiez, vous se remettre en question sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les leçons d'azui du Kamoulo sont à Koufi Banebo Kunanga Banembo Lilanga. YouTube est un moyen de communication. Quand tu biso toza plus rapide pour que mbamo na monde. Gouvernement congolais ko banda pe ko recruter à partir des réseaux sociaux. Qui aimerait se salir les mains avec la pourriture qu'il y a ici? Qui aimerait être accroché à vous? Déjà mutu soki ba mona yo otambola na mutu mo normal ba otuna mutu ana normal to ya grande personnalité o van o sola na bano ya internet bano yo penza ba o ba fingaka bano yo toza kwa soma be toza sûr que lobi so to kweli kama ya makasi ba kunda biso ba lela biso bolo ba ku teke oh non ils ont dit to kundika ndeko mo to bando va ne quartier moko to yebaki. Vous constatez que moi star. Toi bastard. Toi bastard. Communautairement dans les futilités. Neti batona au sala no émission na lingala. Au passapetan no finga, au lobelaka mamba communauté, au communauté star mukoni. Makambo loba et soukaka na kata groupe de personnes mon. Ce qui to lingi musala o ezo valeur, il faut te corriger au sala. Opération Yamba invité. Opération créer contenu. Opération Vandisa Penza business. Mi tuna na ko sani internet. Internet des opportunités d'affaires. Ko finga ba société o eko ko engager ko pesa opportunité ko pesa monko e ko avancer on elote. Ko kanisa te que so ko attaquer société mon on finga monto o sali o inventer ba bilongo bo ne ozu visibilité non. Et ça à courte joie. Et ça à courte joie. Mi tuna comment est-ce que Internet peut être bénéfique pour moi? À quel degré? Qu'est-ce que je peux recevoir à travers les réseaux sociaux? Jusqu'où est-ce que je peux aller avec ce business que je fais sur les réseaux sociaux de YouTube? Nako kende na niveau nini? Nako kende na ti wapi? À quel degré ça peut être avantageux pour moi les réseaux sociaux? À quel niveau ça peut être avantageux pour moi? Comment je peux faire pour créer des choses derrière tout ça? Baninga à travers YouTube, ba ozo opportunité ba oké musika. Ka ba vidéo na biso ekauka o esala ta 100 000 vues en 1 heure. Baninga ba ozo akoti vidéo bo 2 heures du temps 100 000 vues. Surtout comme na niveau na bobela maboma, heureusement encore. Heureusement. Il faut servir batu nyonso de leçon. Na oka ki soni. Bandeko ba ke swan et puis ba msusu ba kepeka matanga ngo ozotala ka na attitude na ba ba vidéo zo mona que ba msusu ba yeka po eza muto internet akufi fait to ya to zo ma vidéo ko tsa sombo on a vu bon de toute façon il est pas zané pe mutabongo il y a que aller azaki ne mutu ya réseaux sociaux quoi
ya pétage ya ba milieu mo modèle wana azaki na soif à visibilité bande ko linga ye banazo linga succès azui yango me komaki toxique pour na ye ata olingi succès mais à quel prix c'est la question qu'il faut se poser maintenant tala bande comme sou ba équipe ko matanga ngo ata mone za koyena matanga wabi point na matanga tonto kenda to kuta bat bavandi calme muto lobelo te to vandi belé mais muto mutavandi na point na ye mutavandi calme parce que les gens se posent des questions se disant ah tiens moninga kufi ba projet na suki awa makamne yo se suki awa nga ifuna eloni na sala noki avant liwezwanga ndenge nini ifuna kende avant liwezwanga. Comment est-ce qu'il faut se corriger, se comporter, na zappe na bana. Les leçons nga pe na la lo kwa ndeko yo. Bana nanga ba otika na position, ni beaucoup na matanga ba bavandi calme parce que ça comme moment ya réflexion, ya prise de conscience. Bobi cimetière les aranim. Cimetière eza libulu ya ba projet inachevé. Batu nyonso bakufa wana ozokende wana apa bako. Batu nyonso bakufa wana omoni jeune moi akufi azana projet. Lem sou bazana ba projet moko boy okutu yo ko imagine lem sou yo zala na ntana projet anati mais fait ba tikata ya ça la société alinga mundu so okufa millionnaire azana ida sa entreprise engager 100 personnes makufi or soka kufa raté paiement batikeli yo o ozata na idée te wana mbongo te wana projet te so ba pesa ka yé alinga longola ta 100 personnes na chômage alinga za bénédiction pour na ba famille o ke mutu azui salaire na fin du mois ke pesa 10 yo batikeli o paiement ça na oni cimetière ali boulot à projet à chaque fois que na matanga faut vous en avoir conscience de lo kwana mutu na mutu vanda na kwana mutu muta sa musala ne beaucoup tente beaucoup fatete vous en conscience ko yo loba ya loba nini yo liwa so était aki o ngo sala émission pour yo saba ninga ba remarque te o lingo yo loba te j'étais sur un lit d'hôpital na moni valeur na importance la vie. J'aurais souhaité être forte en train de marcher na sa ba vidéo na ba sujet za ke belé ba Will Smith pour pesa na ba mbata kuna na ba Chris Rock mambo lobeza ke belé l'internet mais ma casse sur ça l'émission ezate parce qu'on a la zone na belly non ça la té son a empêchement na ça la raté na force à rater parce que la santé n'a pas de prix, le souffle de vie n'a pas de prix. Tous ont conscience à auto sala moi si ke bandi liwetka na sima na biso yo plan non ya avril les années il y a mai il y a juin il y a juillet tito comme à décembre tous on a 4e mois. On a encore 8 mois devant nous. Il est temps de se corriger, d'arranger et de reparer. Si les réseaux sociaux sont parce que nous à la source de revenus, c'est pas de l'argent sale que tu vas faire manger à tes enfants. Il faut laisser ça dans argent propre. Bon, oh yo ba oleli simitema ya bato soki simitema ya bato balobi ma benasi ma bémission salele bango. Allez yo Monica code koti $3,000 à YouTube, $2,000 à YouTube, yo sepelo sali ba chiffre. Mais c'est de l'argent sale. L'argent sale les akambon à qui citer. L'argent sale les akambon ya kindo kite à kimoyibite. Même ça c'est de l'argent sale. Au bêta sur à franc na yo parce qu'on va na kit au salaire YouTube. Et sur à franc na yo. Oui. Mais sur un bibi na occasion. Il y a ba famille ba to essayer de déchirer. Il y a ba no ba moni mutakala ya papa na ba po yo publiaki. Posez-vous des vraies questions. Donc bref, botuna kingai na moni matangele kinenge nini leki nenge faki kolika. Il y a eu plus de peur que de mal. On s'attendait à pire, mais au moins makambo leki bien. Merci pour nabao bazaki matio ba comprendre pe organisation sami kitoko. Nzamba zo lokumu bandeko ba pandisa motokutana ki pona matanga tozaki tokoma na biso pe baninga te. Pas encore ba intérêt nga kuna zaki kaka na hôpital na yebi kuté mais manager na nga sa retirer nga na groupe wana parce que na zapi na téléphone na maboko te na mone na sina mi bimeli nga na peska merci na bandeko nyonso zaki pona nga expérience ko kutana na bandeko nyonso sur internet ba détail mususu na épargner bino o ba pesa nga mbote to pe na pesa mbote OK ba o to sola ki pe o pe to sola te za on peut problème te to zaina so ba ninga te mais mutu na mutu bongsaka musala na na kwa na e po mutu ela mutu azate o sali chaîne na yo ozana code chaîne na yo ozo ambo na compte na yo donc mutu travaillera pour na ninga azate mutu na mutu a améliorer musala na e. Il est temps que chacun puisse soigner son image pour que l'obisson au quoi les cambo ozalata parmi les rares personnes au cité au linga ba soutenir. Il est temps tout ça la peine que bato ba sa musala bien to se démarquer comme ça ton maman malamu bandoko mais la biso ba o sa musala mabe ba kuma l'opportunité ne se comment kana bato ba sa musala malamu
bon kasi babanga bokasi que internet ba respecter to babanga bato ba fingaka non. Et ça n'est parce que bato salir image na bango te bato bazana besoin de conserver dignité. Mais en réalité bato ba fingaka babangisa bato te. Biso bato to sa musala avec droiture, avec professionnalisme, des photos bano bangisa. Comme ça so biso to sa musala bien et que opportunité ba ouverture réseau et pas na biso bande ko nyoso ba sa mabe ba obongisa. Parce que français et ça professionnalisme te même na lingala oko sa musala correctement. Bozolan, il y a mamie il est là, mamie il est là, ça la combien d'émissions en français. Et ça langue na biso parce que tout ça pays francophone. Mais lingala pesa langue na biso, ça peut moyen de communication. Combien de Congolais na diaspora baloba lingala. Donc ndeko. Ko kansate ko corriger musala ezaka na français même na lingala non, ko améliorer musala na yo. Oh nyonso komi et servir biso de leçon. Merci na ba nyonso balandanga de près ou de loin. Je crois que émission ko tozaki mulai mingi. Nangeka na pesa nde toli na sens wana o akobongisa etali o bongisa te s'il vous plaît ko bongisa te tikala bongo parce que biso tozo bongisa pour que atata mbolo ba internet eza polluer biso to sauver ta image comme ça ba robimisa biso ata na lo ya bato basaka musala bien pour que ba regard ezata tourner autour na biso et demain on espère que banda kota pe ba o bazo ko se démarquer ba ninga baza ba youtubeur ba chaîne na bango ya YouTube mais na ba TV na bango pa bamboka na bango bazo sape d'émission minene to lingi to koma na niveau wana. Merci na bino ya bolandinga na pesi bino matono mingi, merci na ba sponsor na ba partenaire na ngai nyonso et na tombeli bino mokolo ela. Bye bye. Je suis coach de Moniang Mukusi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Atananu na balite na kokomisa yo ata soki na botite na kosanjo na yo